Shalom, 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 shalom. Ouais, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple. Ya mwasi ya mokondi, shalom, mokondi na lola, nzambe ya bikamwa, nzambe ya mema, nzambe ya kalambai, apambola bino partout bozali na monde entier bolandaka ngai. Merci na bandeko oyo babengaka biso, bao bakomelaka biso, bao bapesaka biso masolo, bao bapesaka biso ba témoignage na bango pona édification ya corps du Christ, ba oyo ba soutenaka biso, bao ba partageaka message. Merci na ba abonné na biso ya mwasi ya mokondi. Ya mwasi ya mokondi. Fondation 100% Jésus, nzambe ya lola, nzambe ya kalambai, apambola bino na bamboka nyonso tu oyo bozali eza ya bino humble servante évangéliste Anne Kalambai, mama tolo na se mwasi ya mokondi. Oui, nalingaka koloba ngo penza mwasi ya mokondi. Kimia na mabota na bino, kimia na bafoye na bino, kimia na bandako na bino, bisika nyonso tu bokolandanga na mokolo ya lelo. Ok. Bomoni na thème na biso na tie, thème na biso na komini na bi sorcier. Je suis sorcier pratiquant. Donc, toye bakate peut-être ba misusu toye bakate ke tozalaka na deux sortes pe ya ba sorcier. Ezalaka pe na ba sorcier pratiquant, ezalaka pe na ba sorcier oyo ba pratikate, oyo ba pratiquer la kabango. Donc, disons mutu tellement faible, mutu tellement faible na prière, donc azana ba porte d'entrée. Donc le monde à ténèbres bazana ba koki ya kozwa pe elongi na ye, ba lati yango baki ba bimeli pe mutu baki ba sali mission na bango. Ba koki kozwa pe ye akomi lokola punda na bango to yo kango pe mingi na ba témoignage na bandeko bokola nanga omona mutu alelaka mukongo nzoka nda ye bakatiki na butu akoma na ye punda ya ba sorcière bachaka bamataka na mukongo na ye po bakende ba mission na bango. Vraiment ndenge tolobi na thème na biso je suis sorcier pratiquant, témoignage vivant, témoignage vrai, bien aimé na biso moko oyo aza pe na ligne azolanda biso abengaki nga lobi na 23h po ete abenga kopesa nga témoignage na yabi mama lendisa bana nzambe bayika piko na mabondeli parce que moyini aza malin, moyini alembaka te, moyini soki aza na biti ya kosalo mabe, soki baza déjà na projet na calendrier na bango yo ozali bien aimé yebaki bakozape yo te, yebaki bakolemba yo te, yebaki bakokoka yo ti bakokoma na yo. Bien aimé na suka nzambe ya lola za nzambe abongwani te, bien aimé lelo lobi ya kotika la nzambe likambo ngo eza nini? Je suis sorcier pratiquant. Bien aimé na biso abeti di témoignage na ye o biso to benga kango vraiment na tolo na se to na mwasi ya mokondi édification ya corps du Christ ya kana ba témoignage lo lenge o bien aimé pona koyeba ko fortifier bana na nzambe pona koyeba ko beta penza bien aimé milolo koloba pina que soyons prudents, le malin il est là, donc munguna za na porte bien aimé yanda kuna yo soki o réagir malam comme notre Seigneur a dit à Ève ayakoloba na Kayan, nzambe ayakoloba na Kayan lobi ke soki mabe telemi na porte ndako na yo soki otomboli mutu réagir malamu ekokota na bomo ina omasi soko tiki mutu na ona se mabe koti yo réagir mabe yeba ke mabe eko suivre yo vie na yo mobimba. Donc bien aimé na biso azalaki vraiment na biloko na ye ebele azaki mutu bo pena bandaki azaki commerçant sikoyo boyebika ba Kongo nde bazala vraiment méfiante na ba makamna ba balinga apne kosala makamu pena mingi ya CCC batu bayeba te asala makamu na ye ba famille na ye bamona kaza na mbongo ba camarade bamona kaka ya prospérer pardon baye bakate makambu nini oyo ya salaka. Donc asalaka vraiment makambu belé azalaki vraiment na makambu belé oyo ya bande ko sala bomba makambu na ye makambu ne kendaka bien atindaka biloko na ye na bamboka kuna suka atindi ekei tangwa ko ba camion na ye ko zonga ebimisi biloko. Donc azalaki na ba camion famille na ye baye bakate eloko nini na salaka. Pourquoi? Parce que
azalaki na ami moko boye batangaki na ye classe moko ya mundele na mboka kaka oyo esika bango bazalaka kuna na Nairobi. Camarade wana siko bakomaki ni tellement ami tango ya komaki na Nairobi, camarade wana moto alakisaki ba mboka la bango na ba Nairobi nde nini ye camarade wana salaka po camarade wana pa azalaki pe na mipuka na ye azalaki pe na ba société na ye ye siko asali asangisi makambo na ye na camarade na ye wana na asangisi camarade na l'accès ni asalaka ye pa bando sala mais siko abimisa camarade ni mundele wana en tête. Donc même bande kone na Kinshasa ndenge mbaba famille na ye batutu ba yebi kaka ke asalaka azaka na Nairobi mais asalaka epa ya moto asalaka kuna ti amoni ke kuna musala na efandi ba travers ne bazaki vraiment poser habiter pour abala ki na nte abibo akita sikoyo mboka na biso Congo aya pe ko invertir na mboka na ye Congo bien aimé ay kokita na mboka Congo ay ko zope ba travailleur ayaki na ba mituka déjà utaki so 4 mobimbe yaki na se kote batuni yuzaka awa tende ni mikolo ye komo sala habiter na na mission de service patron na ngai mutatindinga awa loko ayebi ke naza congolais alinga investir awa na Congo yango achenga loko la représentant awa famille na ye ba yebite ke ezalaka ye et que ça là que bien aimé à ça la musala na bien société fanda bien makamote funga ba camion comme ebele kinda ba Congo ba tundu donc ba kamu kotisa kabilo ke kinda ka bangolais mais ba do ekinda ka bamboke ebele afungwa mapenza bande koni ba yeba akake za ya yeti et que ça là que aye kokutana na moi nga bala bia bala zipe moi si famille pe balukele moi si nzoka nde famille moi si o balukela ki ezalaki po baluka ba pesa ye moi si na po baluka ndeni ba ko atteindre po banda luka ye bazozo aiti bien mais information c'est très important. Je suis notre thème mes alliés, je suis sorcier inconscient. Comme je suis sorcier non pratiquant, donc mutu aza sorcier non pratiquant et conscient ayebite kazana kindoki bandoki ba utiliser kaye aza canal ya information pona bandoki bazui mwasi wana mwasi kitoko donc babi kotala ye mbala mibalete mobala ko kotala mwasi wana ba mibalete yo mpe muninga mwasi ko kotala mwasi wana mbala mibalete so kotali efo sepela na ye baninga ni moko kutu basi bazo sepela pena na mwana mwasi yango e ko sala aye ko bala mwasi na ye tutu bakotisi na bakotisi pe mwasi na ndako so milo pango ache mwasi na ye makamutu avana na kili mena na Nairobi pe biloko ne pe tambola bien papa paka ndetika mwasi na mobali zalaka moi si confiance on a bien aimé Dalida na ebiso Dalida moi si wana mobali akomi bafanda moi si aza obligé foyer ba mobali na ye moi si aza obligé foyer ba makamni mobali ne asala ka moi si abandi ko comprendre makama mobali muke akomi ko comprendre mama mobali muke et ako sala ke mobali yako ko sala accident tant mobali yaki ko sala accident par rapport à ba voisin comme ça bimaki na tonga kine musala sala accident et puis tant ba ye na hôpital azaki inconscient na hôpital akotaki comment l'air mobile à côté comment papa moi si le cola azape muta ba prière était azaki muta misala mabe ezaki ka na kati pe ya accident on ezaki ka pe kumbaka ya mwasi na basangana ki bache mwasi na kati famille ya mobali famille ya mwasi bandoki basangani po ya papa na ya mama po nini ba attaquer bien aimé na biso lokola pe bien aimé on pas sambela kate mwasi pe asambela kate bien aimé akoya kana nzambe ayebi ke nzamba nzambe azape chrétien non pratiquant mwasi pas avec sorcière non pratiquant ba utiliser kai ok tozo kende bien et ko sala ke ko kende kota mobali na hôpital nzambe alala kate nzambe ko kotalika mwa mobali wana mwana mobali na kosese komo sala ko ezonga mais lokola beta ki pe AVC na katika ya accident na beta ki sous AVC diko parti moko zo sala loko ezo sala te loko ezo sala bika yo moko so za na biloko na yo moko so zi contretemps biloko na yo ko banda ko tambola susu ndenge yo moko ozalaki présenté mobile na biloko ne kendaka amoni moye te tanga moni pina ke ba malade ngo so lokola sili asali rechite azomiso na hôpital habité afungoli motema be bisa mosi na vérité pour babota ki na déjà bana misato abiba nanga bakotika la ko souffrir te
nayebisa mwasi na nga vérité bavandi na mwasi na ye basololaka ndenge ezalaka malema bazoexplike ye abi soki ndeti nazongi ndako te etala place boye natiaki mbongo boye na boye soki ndeti nazongi classe nini te etala na numero ya camarade na nga oyo aza na bakonti na nga aza na biloko na nga mosusu kuna natikaki natika na Nairobi camarade nanga mutalandela nga ba société wana soko monike na kufi na zongi te ko tungisa te yo na bana bozala bien batela bana bien bana botcha konta la konti ya nani za kaboyu tala konta manase za boy tala konta wa muki ya bébé za boy na fungola bango nyonso ba konti tala boy mobala fungoleli mwasi je abeteli moi ici moi cinéma kamutu njoka ndi moi si aza canal ya information moi si ayeba ki mo pe moi soit disant ki ayeba ite kazaka pendoki donc lokola information ne koya ki kaka na matoi ya mwana mwasi wana bien aimé après kaka 2 semaines mobali wana akomo zonga neti bien abimi po hôpital akomo so ba rééducation ba komi ko ya ko sala eba massage na ndaku biloko moko ka ya bongo po mazaki na mbongo na ye donc ina Kongo wana bane ko vivre penda bien ya bien donc bandi ko kusali ba massage pour te nzoto pende zunga bien aimé na 2 semaines biloko mobali wani bandi ko beba biloko mobali bandi ko bunga bato misala bandi ko sala ba manka bato misala bandi ba voiture ekomi ekendaki babenga ebe oyo ekendaki nzela kafufu esali accident balongi boyo oyo basali ye makambo ya job bien aimé babenga oyo ekendaki bazayi balukaki na bibatu na biloko nyonso ebaluki mobali wana krake abi banda mosala na nga banda na botama nanu namona makambo boye te bien aimé na vie na biso oyo tozo vivre so okutani na mwasi ya malamu yebaki yo oza bénédiction yebaki yo oza béni donc mwasi wana ya malamu aza bénédiction mpona yo napelisa mwene so na fandi mwinde bomami so na telemi mwinde pili so na umeli ya kovanda mwinde feboma bolimbisanga soki ozwi mwasi ya malamu mwasi wana kozala bénédiction mpona yo bien aimé mais soki ozwi mwasi ya mabe vi na yo esali ni vi na yo ebebi yango même ava kozwa avant ya kozwa engagement na mutu moko boye songolo paka na bien aimé yo obala papa mama il faut kolukaka volonté ya nzambe na bondeli yo bien aimé sika nyonso to olanda ngai zwa ta na yo mutu obali nanu te mama papa zwa ta na yo mutu obali te luka nzambe nzambe akosaka te nzambe akosaka te akolakiso adresse akolakiso esika nini oyo okoki koluka kokende kokota okoki kosepela na mobali ono bi aza beau aza kitoko alataka bien état d'âme na ye bien aimé oyebi te okokozwa pe mwasi mosusu aza belle aza propre aza na mbongo aza bien aza mwana famille ya bien papa na ye aza na mbongo mama na ye na mbongo état d'âme ya mwana mwasi oyo ozolinga kokende kobala oyebi te donc ba relation mosusu tosalaka eyaka kodétruire bomoi ya biso bien aimé soki oza na nzambe te tu peux se retrouver même na kunda basi bakundi yo okokufa bien aimé dans le Seigneur soki oconsulter nzambe te na relation nyonso to ngai na conseillaka bana na ngai nyonso tayebisaka ya ozwi moto ok problème te toluka nanu nzambe totuna nzambe volonté na ye na kati ya makambo ezali atokoki kokutana mpe lelo na mwasi aza ndoki okokutana mpe lelo bien aimé na mobali oyo aza na misala mabe mais soki volonté nzambe eza na kati bien aimé eza ke okei nzambe moto atindi yo yebaki l'éternel akosala quelque chose okokutana mpe na mwasi mosusu ya ndumba abimaka na butu asalaka kindumba oui nzambe moto atindi yo aza na vision pa mwasi wana aza na mission pa mwasi wana nzambe vraiment moto atindi yo alobi mon fils ma fille vas-y va prendre cette femme prostituée va prendre mobali bapo bamibali ya baprostituée mpe bazali mibali ya bandumba pe bazalaka basi pe ya bandumba bazali na volonté ya nzambe soko ke nzambe ye moko ayebe eloko nini oya kosala po ete ya na secours na libala na po asangisaka bato pamba te soki aza likambo kosala te mais aujourd'hui tokomomona bato bakomi koloba si je savais nalingaki nakende nzelo te bene me mwasi ya parfait aza te mobali ya parfait aza te bon mobali nyonso to aza na badefo mwasi nyonso to aza na badefo physiquement comme ça toza na badefo et puis spirituellement
physiquement toza pe na ba défaut bien aimé soko kutani na mutu aza na ba défaut physiquement aza pe na ba défaut spirituellement en tout cas eza pas si mingi faut la vraiment mutu oyo ya ma bondeli makasi po te yo ba kolonga pe ba ko vaincre sika oyo ke kokotori kokuta mutu aza na ba défaut physiquement tokokolela mawa nzambe mutu na kati na ba conseil na kati pe na entourage esika mutu wana vandi akoki kozala pe akendaka église akoki kozala pe ayokaka mate avandi pe asali connaissance na bandeko ya bien na bamwasi soki ndeti mwasi na bamama moko ya bien na bacamarade ya bien bakoki kopesa pe conseil aprofite pe na conseil wana moya pe ke comportement ya mabe wana ekoki pe kolongwa comportement ya malamu pe koki kokota nzambe pe akoki koya na intervention na vie na ye pe comportement ya malamu pe koki kokota mais soki okute na mwasi moko aza vraiment na misala mabe to mobali moko aza na misala mabe ekomi volonté ya nzambe bien aimé mutu moko te pasteur moko te évangéliste moko te mosala nzambe moko te abeta tolo ayebi soki o ngai nabikisaka kindoki ngai nalongolaka kindoki jamais mutu alongolaka kindoki na vie bien aimé aza te nzambe mutu alongolaka kindoki na vie et puis mutu wana aza na misala mabe il faut azala conscient ye moko ke ngandi naza boye naza na misala mabe dala na posa na bika bien aimé faut tosalaka attention information eza important mwasi wana aye ko détruire vie ya mobali na ye à cause ya information oyo kaka ekotaki na litoi ya mwasi wana eza na bato mosusu koki koinforme ye te okoki koinforme ete eloko nini yo olingi osala bene toza na batémoignage nango ebele mutu moko babande kosala projet na ye bien projet na ye ezalaki caché projet na ye bandaki kokende bien ntango kaka ke abeteli yaya na ye lisolo ntango kaka ke abeteli leki na ye lisolo ntango kaka ke abeteli mwana na ye mwasi na ye mobali na ye lisolo nzoka de rasi wana nyonso natangeli bino wana soki aza mutu aza polele abondelaka te aza mutu oyo diable autilisaka akoma deja na service na bango ya information bakozwa information na canal na ye bien aimé nzambe asunga biso tozwa attitude ya koyeba kobomba penda ba secret na biso na moya lelo eza pasi mutu po aza na posa a se confier kaka na mutu moko boye songolo bien aimé dans le Seigneur nzambe asunga biso tozwa penda attitude ya koyeba kobomba ba secret na biso tozwa penda attitude ya koyeba kotia penda makambo na biso na secret po ete bato basutuka kaka na komi na sali boye bato basutuki na sali boye bato basutuki tomoni bien aimé ba témoignage ebele ba bien aimé ndenge ba vie na bango lelo ekomi détruire papa na biso tozongi na lisolo na biso vie ekomi détruire nyonso ebebi camarade na ya benga ekuna ekamio ebalukaki na nini camarade na ya benga ekuna o eloko boye esalaki boye papa na biso biloko nyonso azalaki nango baboma eloko bakokaki koboma te bakokaki koboma nde ye te parce que bazalaki na besoin baboma ye pour famille erécupérer biloko na ye mais lokola nzambe apermetaki bango te bazwa molimo na ye bakomi suko ko détruire biloko le même manière ndenge ya Job Bible lobi nzamba ebisi diable ebisi satan lobi boma biloko na ye nyonso tout mais ye moko mutu kosimba motema nete donc le même cas o ezalaki na papa na biso wana abeli bitela kaka biloko no ezozala détruit ndako no ezozala détruit mwasi na ye ndenge azaki wana mwasi wana komi na ye ko déconner mobali biloko no esili mobali azali sous na position te mobali bateki lopango azana lo vivant kufite ateki ba mapango surtout asombaki atikalika na lopango moko bien aimé oyo ye avandaka na pe bandeko na ye susu baleki na ye bana baya na ye bayaki susu bayaki kuvanda na ye tango azaki na mbongo déjà batikala wana donc papa na biso na kozonga mboka Kongo asali boye biloko ne nyonso camarade azobengeka eloko boye biloko camarade ne bungaka te biloko camarade ne bebaka te biloko camarade na ye ezongaka sima te kaka ya bien aimé na biso à cause ya partenaire oyo yakende akende kozwa mwasi oyo azalaki antenne na monde ya ténèbres akende kozwa mwasi oyo azalaki porte d'entrée po na ye na monde ya ténèbres akende kozwa mwasi oyo azalaki informatrice ya monde ya ténèbres eza na bato mosusu totambolaka na bango bien aimé lelo landanga bien eza na bato mosusu toliaka na bango tomelaka na bango tolatanaka na bango bien aimé na Seigneur na monde ya ténèbres baza ba informateur na monde ya ténèbres baza ba informatrice donc soki ayoki kaka projet na yo soki ayebi kaka eloko na yo moko boye okomona ke eloko wana ebandaki kokende bien eloko wana bamoko eza détruit donc diable peut pas détruire motu même na monde ya ténèbres bazalaka na besoin ya information yango bien aimé tobatela
matoi na biso to batela mitema na biso comme la parole de Dieu dit to batela mitema na biso koleka nyonso tu nzambe apesa biso mitema munene apesa biso espace ya koyeba kobomba secret nzambe apesa biso motema munene apesa biso espace ya koyeba kotambola vraiment bien aimé tête haute mokili oyo ma sœur mon frère et baby mon Jésus-Christ revient bientôt ma be koli na kati ya mitema bato jalousie koli na kati ya mitema bato hypocrisie koli na kati ya mitema bato mutu azosala mudinga mabe azoyebaki azosala mabe aza inconsciente aza consciente ayebi que ce que je fais ce n'est pas bien okomona yaya azokila leki na ezuwa parce que leki na koma poser okomona leki azokila yaya na ezuwa parce que yaya koma poser mais moi ça m'étonne eloko ya yaya nanga eza yanga donc soki yaya nangai lelo aza béni soki yaya nangai lelo makamuna eza ko avancer aza mutu afungwama eza yangai moi aussi je suis fier de lui ou d'elle parce que soki lelo likamwate ye na famille soki toza déjà na mutu moko na kati ya famille oyo amona kambongo oyo aza na vie posée kimia tokosana na pasi te tokokende kolelela bato ya libanda te lelo leki nanga oyo aza na nsima nanga soki lelo abongi ke kombo na ye komi renommé akomi na makambo ya minene na kosoutenir mosala wana na kozala pene na motema malamu ya koloba malamu mpe ya komema soutien eloko ye azosala parce que nayebi ke aza moko ya famille nanga aza moko ya libota nanga donc bénédiction na ye ezozonga kaka na kati ya famille donc lelo soki likambo ekoyelelinga to likolembo ekoyeleli famille ye aza wana mpona koyeba kocouvrir bien aimé bamadusu wana nyonso tu alors eloko oyo diable ayebaka te yango natolisi amertime na mitema bato akotisi jalousie na kati ya mitema bato bazolinga na susu te kona mama azoloka mwana na ye mama azolinga mwana na ye échoué mama azobetela mwana na ye même maputa même makolo en tout cas bien aimé nayebi te vraiment soki tozokende wapi na mokili oyo eloko moko nalingi na beta sete nayebi ok Jésus-Christ revient bientôt tokima na se na makolo na nzambe tobombama na se na makolo na nzambe papa na biso basilisi ye nyonso tout bien aimé mais eloko basimbaki te motema nako bungisa nyonso nako lela nako zanga nyonso papa moi na face na bango pasa bana ko vanda groupe de prière izaki wana tala kaka yazaki so abimi azobima pasteur wana pasteur wana na ngambo zaki ne lokote pasteur na basaki campagne moko boye un jour ele kaka bayaka ko solliciter balobi ke ba osala campagne libanda ya balabala bazana bakiti te bazana posa basomba bakiti abimisa kambongo so ko ba pesa bango asombela bango 50 sièges basomba bakiti papa langambu wana na église wana bazaka na campagne moko befai ba louer ba instrument et katon papa wana zalaka na mbongo abanda ina ko sambela te abanda ko sunga bayela ka une époque wana papa wana alouelaka bango ba instrument basala campagne wana zaki ya 3 jours ba instrument nyo surtout basalaki biloko batu baliaki na campagne wana ye papa wana mutu asalaki po église ngo zaki na lopango en face na ye et que ça que ton papa na eko kuya comprenez le côté na moment wana pasteur wana eko koma renommé nzamba eko tombola pasteur wana nzamba kiko toucher motema na eko se souvenir na makambu oyo papa wana salaka tango azalaka na mbongo atambola suta koma na babeki bazaki na campagne mo bazaki na mosela nzamba moko nzamba salaka makasi musala nzambe wana autaki Amérique lokola musala nzambe wana yaki na église wana ye pasteur wana keko yebsa papa na bito za na campagne mo ya 5 jours musala nzambe wana asalaka makasi na yoka ya telemisa bakoka la musa bibebe donc nzambe asalela ke makasi soki oye o participer na motema moko peut-être l'Éternel akoko memela yo quelque chose ngana yebi yo tambola ngana yebi yo fanda kate plus à ce moment là on a tché soutien souci na on a kati na nzamba mikolobelanga trop mikolo yo pona yo na yebi ke nzamba linga sala quelque chose pona yo alors lève-toi marche yaka na 5 jours wana papa na bi problème izate na ya papa na sambela te lokote akoma ko luka nzambe moi muketa mpase leki mbongo ezate akomolela nzambe ko tuna nzambe ba question likamni na sali biloko nanga nyo se bebi nzoka partenaire ou avalaki na ye mwasi ya misala mabe mwasi ya monde à ténèbres famille ya mandata qui est famille etinda qui na vie ya papa wana po ya ko détruire parce que bando ye batendeni bako détruire mwana na bango tala monde à ténèbres ndenge baza organiser bien aimé dans le Seigneur
basa na bolingo moko donc soki moko na bango azokende kokosala mission moko bo azokoka te akoyeba kosenga aide na baninga mosusu ya bandoki baninga na bandoki bakoyeba kosoutenir ye po bakende kokweyisa moto moko mais eza rare omona chrétien akoki eloko te to akoki osala likambo te akende kosenga secours epa moninga po moninga ya na baprière basangana basala quelque chose akobona on dirait gloire wana ekokende kokite pa moninga wana mais na monde aténèbre c'est pas comme ça donc na monde aténèbre batianaka maboko yango bible elobi soki molimo moko ya mabe bimi na kati ya moto na délivrance ekendaka koluka oyo ya seti ya fort mpo baya asu na ndako wana batala eske ndako na biso totikaki eza kaka eske ndako na biso moto akoti to akoti te mpo bazonga bakota basani bakota lisusu basala misala na bango ya satana donc bien aimé dans les scènes il faut vraiment tout ça l'attention Jésus-Christ il revient bientôt premier jour à campagne papa na baye bana vélo na ye bazui ba kodisi papa abonde la sisi bazui ba kati prince azwazong si nanda ku deuxième jour à koti papa pasteur wana ya aux États-Unis on a té au Angleterre à kozongi troisième jour quatrième jour séminaire et bandika papa pasteur wana zakili kolo à Kiti na sialobi molimo nzambe zo soufflenga ya un homme ici il y a un homme nazomona ndaku moko boye bakangi na kadena munene na kati ya ndaku wana nazomona ba camion na kati ya ndaku wana nazomona biloko boye atangi biloko nesto o papa wana bungisaki abi na kati ya ndaku wana bakangi batie kadena mais nazomona mwasi moko boye batelemisi ye liboso ya porte ye moto azokengela biloko wana moto ngaza na kati ya nzamba linga libéré moto moto ngaza na kati ya nzamba linga libéré pasteur wana uta likolo apôtre wana kiti siko na public abando kota siko tellement campagne bato bazaki belé papa mbayaki na vélo bavante ke na coin papa wana kendeki na ranger wana keke tina coin amoni ke mutonga zande cette espèce zongisi yesu tina chair a terminé la chair a prêcha si ça kiti sous sa kotinzela kati aketina coin azongi na ebandila koti su na rancho na musaki tina coin aleki papa na fandeki na nini aleki papa na komiti na suka saint esprit azongi se ayeti liboso na papa telemi azimba la moko clé azaki nango na poche neti clé na ngana zana ngo boye azimba la moko clé apesi papa wana aïe tiens la clé va ouvrir tout ce qui est fermé à toi va reprendre ça va chercher moto bandiko bela moto apesi papa na clé papa na fandika na kiti ayebi pe mama nzambe te ayebi pe ndeni esalaka te assista pe na ba campagne te akomeka mwa moke kolanda mwana mwa télé na bango ndeni ba campagne ezaka na télé ntango akweyaki papa na mwinde kamani son a télé mwinde télé papa na zui clé abisi ezwa clé kende kofungola biloko no nyonso tu bakanga biloko no nyonso tu babeba où est ta femme oh ma femme est à la maison à cause de ta femme de biloko no nyonso tu ebeba la femme là ke bota na ye bobotini bana misato oui deux filles un garçon, oui papa. Moi si on okiko bala wana za moi si monde ténèbres. Moi si on a mandaté na famille na yo. Moi si on a sorcier non pratiquant. Aza tellement na ba porte, ba famille ba ndoki ba utiliser kaye donc yongo ba préparer ki ba yaki na pembe na yo pour ozala détruire avant que kuta na moi si on ozaki na ba biloko même na ba mboka ba paya. Ozaki na biloko na mboka na bino awa. Ozaki likolo yo mto bona osunga famille na yo. Lelo tikala ovana na kiti mwasi wana koma même ko coucher na mibali mususu mwasi wana koma ko bima même na kati ya ndako na yo akotisaka mibali ne na kati ya ndako na yo alors nzamba lobi ayebi yo nzamba lobi alingi yo ye mutachaki yo maboko pour koma na niveau koma ki na donc prends la clé va ouvrir allez va ouvrir tout ce qui est fermé à toi va reprendre ça va prendre ça allez moto ouais bon fire lokonde ya pona tatana fire moto pays ba intercesseur so ba intercesseur nyonso tout bien aimé ba yeba touré pasteur en États-Unis talaka mutazo azo samela na anglais peut bien aimé on dirait ba sera sous moi option
Moto, fire, hey, Jesus, fire, hey, le feu, moto, ma belle, la fire, hey, Holy God, hey, fire, Holy God, fire, papa, pasteur, on a zumi, quand on a tombé liboko, Holy God, bien aimé dans le Seigneur, papa, on a tellement na kiti, papa, on a tellement na kiti, ce qu'on m'a collé, les autres tremblé. Makolo tata les autres tremblent. Papa pasteur on a ya simbi makolo. Fire! The Holy God. Fire! Pasteur pour l'église nous besoin aussi fire. Suis papa d'abeli Holy God. Fire! Holy God. T'as qui m'a lili kutunia. Il a embêté la bino ici. Holy God. Fire! Papa on a makolo. Makolo les autres les sans saler. Pasteur on a simbi makolo. Bien aimé maïté. Huile d'olive thé et l'autre côté Holy God fire Jesus. Bien aimé, le nom de Jésus, Kombona Yesu, ele kiki si, alléluia, Kombona Yesu, ele kiki si, Kombona Yesu, ele kiki si, Kombona nguya nyoso, Kombo ya lobiko, Kombona Yesu, ele kiki si, alléluia, Kombona Yesu, ele kiki, Kombona Yesu, ele kiki, Holy God fire. Holy God, fire! Hey, moto, fire, Jesus! Tata on a tambola, pa, tika, tambola, église, tombola, maboko, likolo, batu, babandiko, pambola, nzambe. Batu, babandiko, pambola, nzambe. Pasteur, wana pasa zalaki a sauté. Aya, kangi, papa, na nzoto, abandobo, tala bolamo. Azalaka na mbongo abande ko sambela te a soutenaka campagne a loué ben instrument 3 jours yo muto kabila kabasala nzambe mbongo yo muto salela kabasala nzambe ba cadeau bene me muto akoso te yo muto somba ke loko na ndako nzambe yo muto soutenaka kabasala na nzambe musala nzambe bene me egangaka il y aura un jour au kuta na problème moko songolo par l'Éternel va s'élever. L'Éternel va s'élever à défendre yo, à na faveur na likambo na yo. Tala bakiti 50 kiti papa na somba kala. Aïda qui pasteur on a les pasteurs on a zaki non le côté baye komona ile kwa bayibi ke commerçant zakana mbongo na yetu papa biso dans la campagne l'église tous on a besoin aide bona tous on a besoin bakiti même ata bongo basinga kutu 10 atuni bongo bakiti nyos tu boza na wabi tous on na bakiti mais oh to ko bakisa ta 50 kiti atuni bongo 50 kiti on a combien ba pesa e prix abi OK boya komona nga lobi na tongo ba 9h avant la bima na 9h on a yé papa na zo monta basenga ye a chaka na enveloppe na motema moko sans murmure akenda pa betela mutu suli solote a soutenir musala nzambe a soutenir musala nzambe eleka bosana na ye bayaka mikomususu bazaki na campagne ba streamer zate tout combien 3 jours à campagne a tuna bango 3 jours on a pour bena bazo instrument baya bavandisa na bosala musalo bolinga bosala esenga kobe ba pesa e prix a pesa plus que les moto ba pesa ba senga ka bimbongo mususu bosomba biloko bosala ta mo ba sandwich bato ba koya prière balia assemble kata ya ka prière te eleka nango metala taki diable tango ko beta na porte ndako ni nzamba boyi nzamba boyi alobi kuna te mutu wana asalaki boyi azongisaki nzamba se souvenir na ye lolenga se souvenir ki na Mardoché nzambe azanzambe bene metango zo sunga misala nzambe yo muto sunga ka mema yo muto sunga ka mama Anne yo muto sunga ka papa Kalambai continue na kosunga bien aimé continue na kosunga na église na yo siko zali osunga ka bien aimé continue na kosunga oyo bien aimé e batelaka kosunga oyo bien aimé e yaka na oseko. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça qui a bino molobeli na kolo évangéliste Anne Kalambai mama tolo na se moi si a mokondi na yaki kaka na message moko yako édifier ndeko moko yako pesa mutu mo makasi ko lemba te ata malade beti atotikali na chaise roulante atotikali yo moko na hôpital bien aimé soki osunga ka nzambe alola akoya no secours na bomo na ole nzamba tika kate
Akoya no secours na boko na mabomo no, tiens-toi corps. Il te connaît, abenga kona kombo na yo. Akoti kote mbolamu wana yo sala na ndaku na ye na basali na ye. Bien-aimé ko ganga. Mosala nzambe moko alata ka chaussure na yo. Mosala nzambe moko alata ke lamba na yo. Tanga so kende ko prêcher alati chemise na yo, alati veste na yo. Azo prêcher nango. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe azanzambe musela nzambe nazo toka mitoki ya musela nzambe na ezo bime ezo kutana na mbongo na yo parce que lamba no soma ki na mbongo. O lamba no soma ki na mbongo. Les ténèbres, la Bible dit, ne régneront pas toujours. Un jour il y aura quelque chose. Nzambe akoya kozongisela yo bien finir soto sali bakiti 50 kiti na instrument au papa na biso asomba ki po aluwa ki po aluwa ki po l'église l'instrument asomba ki bakiti po l'église ona batu bavandela ka bakiti ona ti mikolo yo oya kote ki na kati église ona bakiti na eza ki na kati église wana ti mikolo yo azaki délivrance na église wana bakiti na eza ki na kati église ona batu bavandela kango ti mikolo ya banaye kokweya biloko ne ezo beba biloko ne ezo bunga biloko ne ezo panzana baside ezo sala ba problème ezo lande mais bakiti moko ya somba batu moko babondela kapo nango bavandela kayango mabe efutaka mabe mais bolamu efutaka bolamu bolamu osali kozela te nzambe mutu azongisela yo bien aimé kozela te mutu azongisela bolamu moko bosalaki ye yozela mutu azozongisela nga nasalaka bato bolamu bato bazongisela nga te bien aimé c'est normal yo malamu na yo bolamu na yo retour nango eza na niveau ya bato te bolamu na eza na niveau ya nzambe nga nakipaka te nga nde naza boso koconsidere nga ou considérer en tant que maman. Je te considère comme ma fille. Ou considérant comme amie. Je te considère comme amie. Ou considérant comme l'autre côté. Yo mutokoyeba. Moi aussi, je te regarde comme ça. Je te regarde comme ça. Nakoya na makasi to ndimanga na sala kanzambe ndimanga mbasale la kanga non. Nanzela nanga bien aimé. Ba cancer elimwa. Nanzela ya ngai ya nzambe na ngai bien aimé na tolo na se ona tozolala. Mutu balobi ba kolongola ba trône ko bota te mais lelo asimba bana. Hein, bien aimé, Nzambe asalela kaba oya ye, Nzambe asana ba oya ye bien aimé. Tango yozo soutenir musala Nzambe moko boy, tango yoza pembe na musala Nzambe moko boy, reconnaître que musala Nzambe wana aza muninga na ngate. Et sengeli na pese ba respect o et sengeli nga des fois quand je vois même batu mususu bazo déconner devant nga, bazo déplacer ba mo, so natali yoka na seki. Na okangelo kana de natali yo na seki na lobi. Na yobisi Nzambe, Seigneur, aie pitié. Aie pitié parce que la Bible ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Moussel Nzambe za muninga na yote mais le to mo la ba miracle parce que tozo considérer ba sel Nzambe te. Ba sel Nzambe ba comme loka ba camarade na biso. Ba sel Nzambe ba comme loka ba papier na biso to kindaka toilette. Okufande la kombo mosala nzambe bosani ke lobi na belaki abondela ki ponanga okobosa na ke lobi na zaki na problème mukanda bondela ki ponanga okobosa na ke lobi papa mama nanga belaki bana nanga bazaki na problème libala na ngezo ki songolo pakala papa wana to mama wana abondela ki ponanga yo penga mosala nzambe ofinga ye obenga mosala nzambe omake respect ovanda côté mo ba otonga mosala nzambe otongi mosala nzambe bien aimé mosala nzambe na so alelika na motema porte ya lole rufunga mate pona yo porte ya lole kangami pona yo tige le jour yo kokoyeba ko comprendre que au sala ki mabo zongi na makolo nzambe osingi bolimbisi po zongi na et pas mosala nzambe wana yo osingi bolimbisi nde nzambe akoyokelo mawa et en tout cas bien aimé basali ya nzambe bazanzambe parce que nzamba lobaki akomi monisa masusu te akomi monisa makaka na sima ya basali na ye maloba basali na ye nde ya kozwango pe ya kochango na misala ekokoma efficace. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous love. Hein? Check. Bye, 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 bye. Merci. Bisous. Nalingi bilomingi. Merci.